Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to komi bata vili lelo en tout cas nzamba batela ye asala akoto kugana mai Mbote mingi na bino bandeko balandi tindika bosolo na ndenge to mesana penza ko beta to kosolo penza masolo ya politiko na tindika television oyo ezalaka bongoto pona kopesa bino basango biso tozaka wana pona koyebisa bino to pona kosolola to pona kobelela ndezaka musalo ezaka esalaka ete biso to ngai wa bino onge kachila nazala oboso ya baitandola bino na nyonso obosoka penza ni bakoya kolanda ngai wa bino kasi masolo ya lelo tokobeta penza mwa masolo mukie oyo ezosala lokola egangisa bato ata esika koganga te bato babelaka maboma na esika kokobela liboma te ezali likambo nini ezali likambo ya 500 jeep oyo balobi faci acorrompre nango badepute nayebi te alingi acorrompre bango badepute wana mpo basalela ye nini pamba te ngonga oyo ya kokai kosala makambo wana si eleki makasi sika tokoloba tokobeta masolo ya dissolution ya Sénat na assemblée provinciale soki baluki penza lolenge nini bakoki kokangela biso Sénat bakangeli biso susu assemblée provinciale nde bango bato batindeli biso miyibi po ete babomba na kuna bango nde batindaki bango siko soki tokangi assemblée provinciale ekosala biso makasi po ete soki tosali maponomi mosusu tokozwa baye oyo bakoya kosala mosala na bakobanga kolongwa na lombango pamba te tokomi na eleko moko ya misolo penza eleka mosala te kasi mosala nde eleka misolo na ebele mpona nini nalobi boye ndeko na biso matata ponyo azaki batangamaki na bayo penza fale bakangama kasi Sénat azopesa biso azopesa justice penza musala penza non azotikela ye esika te po ete asala penza musala na ndenge esengeli bandeko mosusu bakokanga balobi ete baati alongwa kaka ata baati alongwe baati azaka avoi moko kasi soki tobandi penza malamu esengeli na biso penza kosenga to koganga kosala penza mosala toutaki kosala ya assemblée nationale po ete tosala penza mwa bokasi na biso penza emona na ete soki bakokanga assemblée na bakokanga Sénat ekosala biso kitoko soki bakolivrele biso to bakopesa biso baye oyo bakopitaki koyiba biso misolo te kosala biso kitoko nengwana kokamwa te soki omonaki matata ponyo alobaki ete azozonga mbango ye moko ya komitika po ayebi ete bakotikana te basi basali ba pacte na bango esika bango baza wana esika bango bayaki kobombana kasi nde kolembisa biso te pamba te biso toza baye topesaka bango biso nde toza likolo na bango po balobaka le peuple gagne toujours nde biso le peuple on nde biso ngayo na za kuso bino yo kolanda ngana o baza zinga biso nde bato tosala ite bango baza na esika wana ndeko mususu lobi mama anjwa lezo lombisa faci azangelo wa koloba na ebite faci uti kosala communication moko uti kosala na monoko ne moko lisusu azobakisa lisusu lolenge nini akoki kobunda na bato ya lolenge ya bongo mais atangi mutu te kosala polémique opondo kingali mais moto oyo ya yebi azalaki na kati ya koyiba biloko leta na kati ya koboma to na kati ya kosala bambili mbinga o esali bango ite bakende ko bomba na Sénat lelo ndeko matata pona zwa na lolendo nyonso lobete ye moko azoya komitika epa ya leta pamba te ayibi ete kuna bakotika ete kasi ekosala biso esengo soki lelo tokomi kobeta lisolo ya ko kanga Sénat wana kokanga assemblée provinciale pamba te esika bango bauti ezandi na assemblée provinciale bango ne bato bazaki misolo po ete babimisela biso bato lokola bango bato bayiba makasi bato baboma makasi bakei kobatama
justice ya kosala mosala lolenge nini ata IGF fa kosala mosala lolenge nini asali na ye déjà moni ete matata si ayibaki ye moko ayebi bato aleki na bango nana lobi bato wana te kasi lelo yo soki akei kobomba na kuna monani ya kolivrele bango biso po ete tomona togangala mongoko makasi ete état de droit ezosala mosala na bandeko oyo bazoloba ete ndeko eteni mpe azalaki na kati ya makambo wana bona yebi te ka mwa misolo mike oyo ya covid eske ndeko eteni mpe azwaki yango wana na mituna na yebi te pamba te po koma na 10 tolobaka 1 2 3 4 si okoma 10 kasi bayo basalaki nanu liboso to banda nanu na bakulutu to bakolo na ye oyo bazalaki liboso ti tokokita dossier par dossier ezolanda te eza teke bazosala po bakimisa bango nyonso baza na bango bana mboka kasi kozala mwana mboka ezaka po yiba mboko te kasi kozala mwana mboka solosolo eza po etonga ekolo po salisa mpe mboka tomoni makambo ebele kongo etikali na se makasi esika faci azwi kongo eza se makasi nayebi te bandeko na nga tosala nini mpona koyebisa bino to togangala monongoni mpona koyebisa bino ete mboka na biso esekendaki na libulu makasi nayebi te kaka na 2 ans oyo bakoki kosalela biso nini po ete tondima na banzi ye moko lokola faci moko se aloba eza na bato nyonso mpe bakolinga ye te kasi biso mwe bakolo mboka biso mwe bato bakosalela bolamu wana makambo ezalaka te mwa likanisi wana ekomi kosalama ekomi kozala ete makambo wana ezala lelo oyo tondimaki teke faci akosala mikolo ebele toyebi te so ase azwi ndako kuna pamba te depuis akenda komanda akenda este kobanda faci akenda na este ti te lelo oyo azoya kaka te toyebi te me tobandaki kobeta lisolo te tobandaki koganga alobaki nini alakaki bato akokotisa kimia na este ye moko akende kofanda na este bona yebi te oyo alobaki akokisi to lokuta bino nde fo tozongisa biso na bino pamba te tokomi na eleko moko tokotikela kaka bato nyonso to moto moko songolo pakala te ya kowile kosala makambo mosusu kasi koloba kaka biso to bandoloba nde bandosala biso kitoko makasi mboka na biso eza na se makasi nangi naloba eloko moko na bandeko na biso ya DGM nayebi te eza pasi ezosala pamba te mboka esikufa mboka ebeba tokomi toluka ndenge nini tokoki kotonga mboka kasi biso moko bayi mboka tozoyeba te tokoki kosala ndenge nini po ete totonga mboka tokotonga na mafinga to tokopesa makanisi todenosaka soki tomoni eloko ya mabe todenonse biso ntango batindelaka biso to bayo oyo bazalaka na kati ya province baoyo batambolaka bandeko na biso ya DGM ane ya kutu nayoki mpenza te nayoki kaka ya DGM pamba te eza biloko ya kala oyo ti héritage oyo kabila atikeli bandeko na biso to bana Congo to bana mboka eza koyiba bandeko na bango kaka seri eza makasi na kati ya baprovince wana bandeko na ngai tozocomprendre te esika nini tozokende na mboka tozokóma nango wapi mboka euti na se makasi na esika tokomi nango toza na tante ya kokotisa polémique tokomi sikoyo na ngongo tokoki koluka nini nani ya kosimba koto nani ya kokende wapi nani ya kosala nini na kosengela oyo moko na mokambi mpenza ya ebonga ya intérieur papa Selo oza mosala makasi toyebi na kati na mokumba na kati ya mikumba po oza nango wana recensement ezali na kati makambo ebelebele mpenza oza na mpenza ebonga monene makasi kasi mwa lisungi tokosenga mpenza omeka kotiela biso baye mpenza oyo bayebi ntina mosala kolongola miyibi kolongola baye oyo bayebi ete mosala eza koyiba kasi kotia bato bayebi ete mosala mpenza eza mosala oyo bakoba eza kisalo eza koyiba te héritage oyo totikali nango na bandeko na biso batikali nango surtout na bafrontière kutu te na babarrière so ozoleka na bato nayebi te DGM akoya akokontrole sak akofongola kutu sak te akati kaka na mokusa ya ye nano bopesaka kaka mai naleka bongo soki miyibi baleki na baminduki wana tokomi koyoka babiloko moko ezosala biso mpasi kasi tokopesa mokumba makasi te mpo na bino nde boyo kokutango tokosenga nde na bino boluka lolenge nini ya kosurveille to ya kolongola to ya kobakisa po ete état de droit penza efanda na molongo efanda penza malamu pamba te état de droit ekopesa bandeko na biso ya DGM dingisa te basenga bato mbongo baye bavoyageaka na banzela mituka toza nano na banzela te mwa banzela ngo moke bazomeka kosala ngo banzela eza pasi mituka ezosala bango deja mitu pasi bandeko na biso ya DGM bazokende kosala susu bamakambo moko ezosala susu bandeko pasi ezolelisa bango bandeko bomoni esika mboka touti nango
na esika otoko kende biso to lingi yango ezwa mbala moko vitesse na maposta na biso nyonso o eza musala makasi mboka eza na se tokoki kozwa biloko ya o tokoki kosala après 10 ans ou 50 esalama na 2 ans ekozala mwa pasi pamba te eloko wana ekozala penza na ekozala penza ekoumela penza te eloko ya mbango balobaka eumelaka te kasi yango wana biso ebando ozala kobelela kaka na baye oyo baza na babibonga oyo koki kosunga bayimboka penza bameka kosala mosala tokosenga lisusu ya ministre ya commerce toyoka ye penza ye tozoyoka ye te toyoka ye ministre ya commerce toyoka yo ministre ya économie pe toyoka bino na Top Congo te bosala interview kasi toyoka bino na bayimboka bayeba peke moto oyo azosala ebonga oyo penza yebi kosala mosala tozala posa bokeseni nango ezala mpona misolo te bokeseni ezala mosala ezalaka nde na terrain ezala makasi bayeba bino ete bayeba bino na bakombo te kaka nde bayeba bino na Top Congo bayeba bino na Tindika Television bayeba bino na AKM Television eza wana te eza bayeba bino na bawenze bayeba bino na bakartier mpo tozala bosenga ya bao bakosala mosala tango baponaki bino ezoki ngonga mulai ya nde kosamba lukonde azwaki penza ngonga na ye mpona kotala moto na moto kotia ye nebonga na bandi penza asali penza mbeba te ndenge abongisi penza ya ye bato wana na bandi penza asali penza mbeba te aponi bato oyo basengeli kosala mosala kasi tozosenga sikoyo misala na bino emonana to bokitaka pe bokiti pe na bawenze bokiti pe na bawapi esika oyo ezosenga mosala na bino penza esala mapenza oyo bino boyebi te yo moko kiti bosala eloko facha asala wana nayebi te soko azangaka nini mpo facha akitaka na moi azotambola na bazandu tomonaka ye briske ya pour facha koyi place wana mais siko bino baye oyo boza na nsima na ye bozokoka kosala mosala te bozosala mosala lokwa ye patron na bino bino nde bapatron na ye ye nde mwana mosala na bino nayebi te baministre na biso bosunga biso pamba te eza oyo tokoki kosenga bino kwa ya mwana lokola mosala pamba te bozofutama mpona yango toye mpona kobondela bino te kasi mpona koyebisa bino lisusu ete boyeba ete bibonga wana eza po ete ebotela biso mbuma oyo tokosenga oyo tozelaki ya union sacré ekobotela biso mbuma malamu kasi bofandisa yango mpenza te lokola maki bobimisa yango na mwa mpenza ata na mbango te kasi na mwa lombango pamba te koki koloba na lombango komona mabe ngai nabondeli bino na bolingo nyonso ya bayimboka toza na bosenga koyoka ministre ya commerce toza na bosenga koyoka ministre économie pamba te tozomona biloko penza ndenge ezosalama ezokende penza na ndenge tozelaki te ekoki kosalama kaka na baposa na biso nyonso te kasi esalama mpe na ndenge moko ya mwa malonga kasi soki mosala na bino moni ete place oyo bozolinga bosala ezosimba te belela soki ofandi lokola ya ministre agriculture abebisaki masangu na biso na bukanga lonzo wana ekosala kitoko te ata bandotanga bakombo na bino ekozala mpenza mwa malamu mpenza te kasi lokola toboyi mpenza kotanga bakombo tokosenga bino ministre ya économie ministre ya commerce bosunga biso bosala biso mpenza mosala pamba te union sacré tobandaki kozela baministre ya union sacré bango yoyo tokomi kotala bango tokomi koyoka bango Augustin Kibasa kuta azolelisa biso mikolo nyonso na babiloko na ye wana ya kobendaka bakredi ya bana mboka eza kitoko eza malamu tosengaki na projet wana tolobaki eza kitoko kasi na ngonga oyo mpenza bato bakolela misolo eza te na ngonga oyo eza mpenza mwa mbilinga mwa mbutu bato ebele bakomaki kosala confusion balobi facha azoyiba mbongo ya biloko wana ya Kibasa mpo akende kotia yango akende kopesa yango baétudiant na campus kuna mpona connexion ya ofele kasi tomonaki awa ntango bakati awa connexion ebandai nango deya kozala mpona campus déjà connexion eza déjà baoyo batanga na campus bazotanga bazosala barecherche na bango bafutaka misolo te aye kaka akoti bayebi ndenge nini babikelaka kuna soki aye déjà moto asika bakolakisa ye mpo ozala boyeboye baza déjà nango kasi ntango bakataki nano makambo na bino wana antuka ndeko Augustin Kibasa tozosenga o mpenza mekana kokanga yango na pesa biso yango ata na 2023 luka sikoyo mayele mosusu oyo otangela mpenza osepelisa mpe na biso tozolela ekosunga biso mayelelo te yo sikoyo luka eloko moko ekosepelisa biso ekosunga biso pamba te bavodacom baAirtel baorange bayibaka biso mingi sikoyo yo mpe soko oyo bakisa so eloko wana susu wana ta yo moko mama moko asalaka bilanga moko abengaka bana nene na kini atie mo eloko moko ya 500 francs to ya 1000 francs obendi nyonso atikala ekaka na 500 na mama na osuka boni
ndeko Augustin Kibasa meka obongisa biloko na wana tuka tozolela mingi na komolo na ba député nyonso to na ba ministre nyonso ya cash tozolela mingi kaka na komwa ndeko Augustin Kibasa liboso lelisi biso epe to pemi eye lisusu na boyi nanga kotanga kombo na ngokasi yo moko yebeloko nini otolelaka soko toche ba crédit na biso ekendaka do yo moko lukolongola ngonano ostopaki yango mekana ngokanga ngo na lisusu eye ata après 2023 ta mususu fachi akolinga abongisa so makambo mususu bato babando sepela yo ana te ye to bando lela pinda na makasi te bato lelo tali koto zo sepela mais koto na minute zo lela nanu foto lia masangu na biso zo lona mana bukanga lonzo bandena biso na to tambola ngo likolo te zo lelisa bato biso to mema kaka oyo bae to bato balandaka biso to bato babikaka na Kongo balelaka soki balela kolela na bango to koya nango toye nango liboso na bino baye o boza penza na busenga to na mokumba ya kosala penza musala wana kasi makambo lisusu oyo ezoka musanga ndeko moko akomeninga lobi azomona bajip wana lokola corruption fachi angi a corrompre ba député bon na député na meka kolobi ngo likolo na côté la kasi to meka penza kozonga penza mwa bato soki penza botale longa fachi wana bon to fanda kana bato to yebana kasi banda ba mbutu bandi combien de fois su fachi assez à corrompre bato et banda gouvernement to banda beaucoup ya zu bokondi gouvernement ta someli ba député nini to gouvernement nani l'état c'est pesi gouvernement na emoko misolo nini o bakoyi kosalela ngo to bisalele nini bakoyi kosalela ngo kasi ezalaka pe mituka biloko mosusu eutaka pe pa ye moko mbula matali nda pesaka baye o basalaka mosala ya mbula matali ezaka fachi te kasi fachi nde akosunga bango na liloba na ebima soki moto oyo akambaka to moto azaka na mpifo ya kopesa eloko wana azokangela bango motema ali kofungola te ye nde lokola aza likolo ya koloba te pesa bango bisaleli ya mosala nde akopesa na ngongo corruption eza te moto azobanga moto aza te po ensemble wana eleki fachi to biso na makasi te fachi aza na bato ya makasi oyo baza na nsima na ye eza population badepute baza moke baza soki 500 soki 600 soki 400 soki combien baza kuna baleki biso na ebele te siko biso bayo toza ebele wana toza sima fachi siko yebisanga bango bakobangisa fachi na nipo apesa bango bajipo balemba baleki biso na makasi te po biso soto bito telema lelo bakanga assemblée nationale bakanga sénat bakanga assemblée provinciale biso nde toza na mpifo wana moto aza na mpifo koleka biso aza te nengwala biso bato ozaka na mpifo wana nde esalaka biso toleka liboso mpona kosenga bato na biso to bakonzi na biso to bakambi na biso bayeba ntina to bayeba lolenge nini bango bakoki kosalela biso mosala moko mosala nyonso ya mboko tokoki kotikela ngo kaka moto moko te toloba kaka soki fachi akoti likambo moko te likambo wana eyosimba te kasi bino boza baministre ya nini totieli bino wana nini kaka excellence honorable eza ya nini moto azalaka honore na mosala na ye oyo esa ya kitoko ekoki kohonore wana me mosala wana oyo epesaka bino mpifo wana bokosala yango te tukana beti mpenza société na ministre ya commerce meka mpenza kosala mpenza to kotinda bato na yo na nzela soki ozokoka kotambola na se ya moi te tokomi mpe na elanga luka lolenge nini okoki koluka osala pamba te dollar emataka lisusu te ekitaka te dollar etikala bi na 20 kasi soki otali bacommerçant moto na moto aza na baprix na ye e moto na moto amatisaka na ndenge na ye balibane baindien oyo baza bapaya na biso bazoya komatisa biloko na biso chaque jour awa na ndenge balingeli po kala ezalaki ka dollar lokoye bande ezomata dollar etelemi ka nde etelemi nga mais savo emataka chaque jour miniki emataka chaque jour sucre emataka chaque jour tozoyeba te ministre na biso ya commerce tala nanu luka nanu oluka bayo mpenza bayebani na grand commerçant oyo bataka bachef baprésident na bango wana boluka nanu bosolola pamba te social oyo biso tobandaki kozela na eta oyo surtout ngonga oyo ya fachi toza na
posa penza te ya ministre wana meka kusala biso mwa nkoko so pamba te biso toyaka pona kobondela te kasi toyaka pona kolobela toza balobeli ya bato toza bapandi sango tolingaka kopanza to toye komemela bato to koyebisa boto sango nde musala na biso oyo esalaka ete biso to ngai wa bino Ange Kashila nazala oboso ya etando na bino ba nyonso oyo bazwami liboso ya bitando bakolandanga ezande musala oyo esalaka nga na fanda na koma bilobaloba nalobaka makambo Kongo lokwa ndako nanga kasi lokola ezanda kunanga te ezande mboka nanga nakomisa Kongo lokwa lilamba nanga nakomisa Kongo lokwa lipapa nanga ezande Kongo biso nde bayeba kolo Kongo posa Kongo etonda biso na motema tanto moni mwa Kongo ngo komi kosala lokwa esembwa mande sengo na biso kotala penda beni ate sali 100% te kimi ekotite masikati mwa 2% tozali na busenga nango kala oyo bandai kosala mate pamba te ndakisa susu na zongi lisusu chef de l'état zakaka kuna tata ekola zakaka na este kuna kei beni akei goma nde sika eningalaka nde sika bayeba kufaka nde sika bakataka kasi ba immeuble nde mataka kuna ezalaka nde ba jeune biso to mesana ko boma bande kona biso po ete tozo miso rebele tozo ya Rwanda to tsheli boso biso mo ba congolais na sima et tant to koganga likambo ya nationalité batu baganga biso ba meti mais bino ba meti po bomsamboka na ofota la kaka président de la république ngani nazana olobela boye nazani na cabinet nazani bourgmestre nazani na quartier mo na sakata na moi nazai lorote naza soda mulongo donc la carte rapide sali na zaka na sona sima ba nyonso tola mulongo penza boy na ze lokote tant na ko bakisa mwanda mbwana ni sengele kana za la président de la république et sengele kana za la moto songolo moto soko za na posa ya kosala eloko kosela kutu teke bo pese ba condition kosala mbala moko et soki to komi ko luka to batele kolo na biso na loi oyo ya Noël Chani et komi biso ba métis to boy ba métis to boy ba métis ngapi na roza la lona bala ngati na roza pe dakisa na ubala ngapi mundele moko boye mais ngamo na vie d'office moi na ngako comme président de la république te pona ko batela mboka oyo ya ngamo kunano na ngwana to komi na suka ya masolo na biso ya tindika bosolo nazopesa matondo mingi na nata oyo azasima kamera ya tindika bosolo na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne ya Tindika télévision lifin kisombe papi Kelly Mike Luzola du oza kapinza na montage sala kaite bilile bonga kolamba kasi poto kutana mbala sima na bandeko nyonso. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Storm, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Storm et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Storm. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Storm, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Storm détient le secret. Secret ya solo. Où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula. Poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Elton Storm. Il va produit alimentaire. Où ya Elton Storm, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Storm.